Tard du 30 juin pour limbisa ngai nakoyoka soni te. Omba Potongo, Tracy Mbelenga, Prince Bakali. Soki olingi nakende ofukama Denise devant basoldat nyonso ya RDC. Nafukama devant bato ya FCCPH bato ya la mokarata na statue de martyr. Denise nakosalango Pascal Chioka, Yannick Mayemba, l'homme de London, Bo Alexis. Nandimi balongolanga mpete ya koloni Yannick Ndombaza. Nazonga talio teno pour l'amour na yo. Natikala simple officier ya amour na yo. Denise Beto Agné Ebola. Yesu akufaki pona masomo na bisa. Ngai nandimi nakufa pona bolingwa gradi. Bolingwa blessing, bolingwa choice. Mama uganyenga na motema ya Denise ozana yo ilunga. Mama olekinga na kokuma ye. Et pourtant nous te ozwa permis. Agéri fallait couteaux à la baba. Pogno sotu oloba kana regard. Sandra Kazadi, Nathalie Bumba zéro faute. Chérie ozwa te diplôme ya kiné. Pourtant ma boko na yegelisaka tout. Blessing, natineli yo maloba tenga na lingi yo. Yaka utikisanga kolela mabando eleki. Yaka natika kolela mon amour Denise. Emmanuel Tshisekedi Mobali Nayo, Novi Mboba, Anto Isaïe, le manager Salomo, Lolotte Moliso, Martine Moussaou, Armand Tamboy, couple Omer Ngoma, Dorcas Dibé, GG Tangofo, Na Perlas Ntamboy, Balbi Limbisa Kaka, Namo Pao Mokonzi, Na Cindy le cœur, Limbisa. DBFM. BBFM, Gaëla Tikaya la patrona, Gilda Sambendengeso, mon ami Gaël, Mindoïso. Merci beaucoup to Kotaki Imeni déjà na studio il y a BBFM le parfum de l'information objective pour se rappeler déjà comme Mongongo il y a Franck Bombara voilà donc de l'autre côté Nazali na Papa Francis bonjour bonjour Papa Franck Bombara
na ndenge oyo yambinga epa na bino awa nazali na esengo po parce que na ndenge tozoko kota na oyo etali ba fête na biso ya fin de l'année obozoko mona nazoko ya ko belela oyo nyonso bazoko bela bakoma epa na biso mais ya liboso na zongisi matondo epa ya yemoko nkolo oyo azoko mema biso banda tongo ti oyo ya ko sala ba misala na biso oyo ya association Stop Maladie. Il y a association Stop Maladie et merci déjà Tokotaki déjà Imeni na bilene surtout pour la émission. Pourtant ça veut dire que votre émission Stop Maladie est bandit. Naebike na loba bo pusana ebele fréquence Zakamoko 106.01 beno fungula radio ya beno na Kulanda beto na Kulanda Franck Bombara mwana ya chasseur qui na ko présenter beno émission Stop Maladie. De l'autre côté la technique Ardèche Kombe fréquence Kelekakamo aussi 106.0 ou bien Ngegobula BEBFM ngela na beto na YouTube. Voilà, merci beaucoup. Semaine et bandit, hein, papa. Et celui qui toko ezala qui moko le vendredi, hein. Et awa toko tina début à semaine, biso dans biso to balaka mardi 19h à 19h45 et vendredi de 18h30 à 19h15. Alors papa, sangonini oyeli biso lisusu ya kitoko. Merci beaucoup mon chasseur sango ya kitoko na uti ko ebisa yo awa tala déjà to koti na ba makambo oto benga ka ba fête tango ba fête ezalaka moto nyonso motema ekumo beta nakolia nini nakolata nini nazoko bela bikisi nini nakomela po nga aussi na sepela elongo na bana na famille donc sango ezali oyo bazoko yaka epana biso na association Stop Maladie ndenge bazoko zwa lobiko ndenge bazoko yako zongisa matondo epana biso et biso tozoko zongisa lango epa ya nkolo ni yango wana kaka deja sango oyo ya liboso oyo dako yebisa yo moko landa ngai moko nalanda voilà donc ngai moko nalanda ngai déjà na yebi na témoin oculaire à Maramango et oyebi que déjà to banane ko pesa ba adresse biso parce que ba tobile ba oyoka ba noter ba adresse et sika o biso tozali. Merci beaucoup mon chasseur. Awa na Pointe-Noire betkele na arrêt Sokaf. Puisque mga zonza ya awa tous les jours betke salaka beurre pâté na mwana chasseur. Betke zonza lingala betke zonza ki Kongo beto ya Pointe-Noire. Nina kuzonza awa na Pointe-Noire betke na arrêt Sokaf na Ntiete na manima ya immeuble Monogram na Canal Plus na nzil kwandia ya badalet ke na kumonte na quartier Muyonzi betke na 22 ya rue Reine Ngalifuru. Ba contact ya beto betke na 05 672 63 27. MTN ya beto betke na 06 673 24 09. Na Kizunga ya Pointe-Noire donc na capitale ya beto ya nene yai betke na 80 ya rue Bakukuya croisement Marien Ngwabi na Potopoto. Ba contact ya beto betke na 05 588 67 42. Ina ni Pointe-Noire. Na Kizunga ya RDC betke na plus 243 81 0 38 54 76. Ina ni WhatsApp a beto na bayi nazola bokila beto na ngambu ya RDC. Na Dolizi betke na 38 ya avenue du Poul na quartier Bakongo. Ba contact a beto betke na 05 318 43 44 06 673 24 09. Ngeme kwenda mantuala kuna betke na Muyonzi. Na Muyonzi betke na quartier Kai 1. Na manima kwandi ya la gendarmerie ou encore pembeni kwandi aussi ya jardin ya betke bukilaka Young American. Ba contact ya beto betke na 05 518 08 54 06 673 24 09. Betke Zibula ba mielo beto nyonso na 7h30 et betke kangaka na 17h30. Na ba ndamu nyonso ba centre beto ina ya metangama. Et ba fiche betke vandaka 2000 francs ba jour ordinaire une betke bukilaka lundi, mardi,
mercredi, jeudi, na vendredi. Samedi, dimanche, na ba week-end, peut-être bakaka, ba fiche na 1000 francs. Beto, association Stop Maladie, peut-être tradi moderne. Peut-être na sali là, na ba bisengo ya ba mindele, mais ba manganga peut-être na pesaka, yeke ba iti, ya ba boala, ya beto. Et ya ba mfinda, ya beto. Ba iti na, parce que vous avez déjà adresse à beto déjà, ba iti na ki kukatukaka wapi côté. Bayiti mume zonzaki ya bamfinda ya beto ya vanda na Pointe Noire ya vanda na hotel ya na katuka na Chine non ya mume zonza ya batoto ya beto ya bamfinda ya beto ya vanda awa na Pointe Noire ya vanda na Dolisi ya vanda na Muyunzi ya vanda aussi na Brazzaville parce que bamfinda aussi kele na Brazzaville ya kuva kwenda na RDC aussi bamfinda kele donc babimu nyosi na beto que cela yao kwandi na batoto ya betu musi mais fieti mule nzabisa beno ba mfinda ya kakaine ke na ba minéré ba iti que vanda en tout cas très efficace betu que sur cela ka ba iti côté ba minéré ikelevé. Voilà, donc Betu Roulanda Bahina mais vraiment mais solution na mutindu ba me kuzo ba soin Betu Roulanda Bahina ki na Roulanda Betu vraiment yako sala akese mingi Bahina me kuiza na Stop Maladie me kuzo solution na Stop Maladie. Betu Roulanda ba témoignage. Mama Mbote. Komona ni yo vandi wapi hawa na mboka Dolizi? Ngala vana na Oloba o matisama mongongo po bandeko bayoka bien. Obi ovandi wapi? mina loba kama hiyo mloba makasi aloba kama mkemi. Okay, kaka mkena yo na bato bayoka. Tomoni yo na cabinet Stop Maladie. Ebisa biso nini memaki yo? Ngana yawa na hili bumwezo swanga. Soki na mimi makila bumwezo swanga lisusuke. Nazame na mwaki. Siko comme moi bien. Et puis ba maladie yango eumeli. Ba eumeli nanga na libumu. Siko na bakisi oyo bapesio na Stop Maladie omeli yango panda mikoloboni. Nasali une semaine. Na une semaine ya pamba ne changement ekoti. Sikoyo nini ozo ebisa pe ba mama mosusu o baza pe na ka ya koswa ya libumu avant basala ba règle na bango ba pasi makamyo soto nini okoyebisa bango? Nakoyebisa na bango baluka koyeba wana oyo eza l'hôpital baya ko expliquer après bazwa ba traitement bakozone. Omeli na yango mingi pe lelo oye ozokisi traitement ya esimbi nini okoyebisa pe Dr Alexis Motomoto? Nakopenga baninga pe bayaka okosala matondo mingi mama. Jesus mama. Botoni. Kumbe Ngoma George. yeye wana wakati. Ndio bwana na kati disanga. Bitmitani na association Stop Maladie ya Dr Alexis Motomoto hiki na pia. En tout cas, kunya mu bapanga mu fana vrai passi. Misal 4 mois ni 5 mois na basket na ngalo malade musmi zomu ya compliqué wa l'hôpital ko élevé. Misal china ba radio ko so sida en tout cas vraiment depuis mu kuiza kota wa ni dafika kumizima kuiza kota wa yani 3e fois mu ko kwanga ni bakaka 2 fois mina 2 fois ni vraiment mu kuma vrai bien. Muke kwa ni malade ni ketete diable malade kakme kato kakati nkela itungolo mutete ta kubika na kata nzuto wa vraiment papa na te lote kimino na ba docteur ya miku elebete na kata ko. Alors tongi kuizaka ba demanding ni na bilaka ou bien machine qui l'accès malade. En tout cas ba demander que vele même monter la balance on tal poids munu na mpesa mu machine mume telamka ksui eskeleta muke na kote kuna hamuna tatika oyani mutube kwa nduma yake ti avec une manie ça les maintenant après la maison na mkino tal malade la et malade no si bazonga inino sikira mvana na mzuto muke na mzuto mu mais en tout cas côté mekuma côté muna zonga kawa en tout cas mekumu vrai bien. Alors mingi talabo na kubisi na Dr Alexis qui va demander comment mingi ingera sorti la famille aussi va demander que mon paquet va compliquer ça mambo va que demander que bon mais baki demander mbongo selo faso ke maladi ya nini maladi ya misake mingi na mzutu huku izana maladi pake na mzutu alifuta mbongo ni sumbaro mufu muna kuta kaka na ndamu premier tour na 20,000 deuxième tour 8,000 troisième tour 5,000 mais maybe kana fuka mon tete ya 22,000 mais toujours que talon parce que muna kuza mzutu amuke na kuza
ndio kaka ni kukonda kaka mtu mbikana isina ile maana kabisa bata tulisike na talange ingine zo na bayingi na maladi façon yake na croire vraiment bayingi na maladi ben croire na docteur Alexis vraiment ben croire na ben yani ben kutaje bomke no mboke kuna au iki ke kumbia iki en tout cas manganga yange kaka batizana poudre mais vraiment na batizani ngeke talia ko yaki mpambe yaki mungeno hawa mais yake na soigner vrai pour soigner ça le docteur Alexis montre qu'il a soigné kibeno ingine zo sana ingine zo sana vraiment matombo vraiment me remercier parce que façon va na mwana mungu mimi taze mungu mke vana kulala mke kwenda kwa bako bazi maski kakune muna kwa na bajeni donc parfois maza mke bak na bole bako parce que so maski bole na mtu mwandike baba na mungu sika kukulu donc kaka mungu mo samba kana mungu bakala mungu sababu gade na pipi alime kwa sababu gade moske la na kaka yindu tusaka kudina kudindeke mwana sita la témoigner wali vitu maki yani mimi mama kila maladi kuna mwana mekuizo kuiza wa vraiment si kutoka na zona beno watu kama kuna mungu bien. Merci maman. Wadi ave wali saladeki kunembe maladi ça compliqué si msita wachi même 3 heures on est que compliqué na vitu ba kuiza ba kucha kwa Alexis vraiment merci. Mbote mon frère. Tete matondo ngopisa na kota beto. Etna so demande tete nkumbange. Ekimi na tenge awa na quartier de Banda. Mon ko monsieur Gilbert mwe bana ngoyo. Mbongo pakati. Mwe bana ngoyo. Nous avons été un peu malade parce que nous constatons que tout le monde ça marchait pas. Mais puis ça le bilan, on a constaté que vraiment par rapport à bilan Moussalaka, na traitement Moubandaka, dès la première semaine j'ai constaté qu'il y avait un changement parce que j'avais constaté d'avoir mal à la tête. Et dès qu'on m'a donné un traitement de 3 jours, moi sur le café et tout, et vraiment j'ai senti qu'il y avait un grand changement. Ça fait combien de temps traitement vous savez, ça me fait déjà aujourd'hui, il y a eu 2 mois. J'ai eu beaucoup de place, il m'a dit ça l'a passé, il y en a qui ont disparu au fur et à mesure. Tu comprends, non? Vous savez que la maladie, c'est pas aussitôt que tu vas dans un hôpital, dans une clinique, tu as déjà une solution. Parce que la maladie, là, on ne connaît pas, ça fait combien de temps qu'il y avait un acatagite. Tu comprends, non? Donc il y a un combat qui est là entre les produits et la maladie. Et la maladie par rapport à la durée aussi. C'est un peu comme ça. Mais aujourd'hui, je peux témoigner qu'il y a de bonnes choses, il y a des améliorations qui se fassent dans la moi-même, pas homme, j'avais mal à côté gauche, mais vraiment, dès que la semaine passée, qu'on a touché cet endroit-là, aujourd'hui, je témoigne que c'est mort. Et ça m'a mis, j'ai souffert avec cette mal-là pendant peut-être plus d'1 année. Je compte ce mal-là. Mais pour une première fois que j'ai constaté que ce mal-là a disparu. Donc pour moi, c'est un témoignage que les choses se passent bien. Voilà. Bon, maintenant, il y a des choses ensemble, l'association Stop la maladie, na docteur Alexis. Alexis, moto, yake moto. Moto, il y a une moto, fungue kuma qui sont pour ce moto qui va d'accord. Parce que vous savez que le Congo, c'est une maladie qui s'ignore. Et on s'est dit, on est en bonne santé parce qu'il est tellement nous connaissons, c'est ça. Mais si tu passes par une voie médicale ou des examens, tu vas comprendre maintenant que non, vraiment, je suis malade. Et quand tu prends tes précautions, tu constateras maintenant que, au fond, j'étais malade. Donc, c'est un peu ça. Pour moi, sur l'association Stop Maladie, il y a que exactement, il y a beaucoup de stopper malade. Parce que le malade, tu vas ni s'ignorer. Même moi, j'avais certaines choses que je ne savais pas. Mais au fur et à mesure, docteur, je comprends que, oui, je sentais ça depuis un peu longtemps, je comprends ça sentir. Et du coup, il y a un changement, je constate. Donc, ça vient stopper la maladie. Parce que les maladies, volent la fois, va me stopper, il y a une maladie une fois, pour moi, que la continuer. Maintenant, la population. Donc, population, il y avait tout. Il faut être attentif. Vous savez, si on ne s'informe pas, on ne saura pas ce qui se passe derrière ou ainsi de suite. Donc, on doit être attentif aux informations ici, suivre les informations. Il y a la radio, il y a la télé, pour que les gens soient informés. Parfois, ignorance aussi que la table de tabac. Tu comprends, non? C'est les gens qui font ça. Donc, on va s'informer, là, on peut aller, là-bas, au moins, on peut dire un témoignage, on peut nous vivre. Parce que chacun nous peut porter un témoignage. Tel que nous sommes, nos soeurs qui sont là, et ainsi de suite. Il y a des bons témoignages qui vont venir d'ici, mais aussi au fur et à mesure. Parce que nous avons eu à se retrouver avec beaucoup de nos soeurs, nos frères, vraiment, il y a des bons témoignages. Je peux te poser, mais tu as des bons témoignages. Comment je dois aller à l'amélioration? Oui, chez moi, vraiment, il y a l'amélioration. Donc, ça veut dire que de part et d'autre, ça travaille. Parce que ce côté qui est l'association, Stop Maladie, dans le quartier Savon, aussi, plus de mecs là. Il faut se mettre c'est ça. Merci.
Papa Mbote. Mbote maman. Alors de retour, papa Toeki ba témoignage au malade bazo parler bazo le belande ba yé koya na stop maladie et retour na bango to na moi na ka moi mikolo déjà bazu moi solution déjà moi déjà avance ya santé olandi yango nini okolo banango. Merci beaucoup mon chasseur nga na koloba na bino nini puisque nga moko moto naza koyamba bato wana nga moko naza pembeni na bango nga moko moto naza ko suivre bango na koloba nini na kanisi ekopesa ezoko salanga esengo puisque na ebandeli na lobi aoke noso oyo ezoko pesa biso makasi na association Stop Maladie ezali bino ba oyo bozoko yaka epa na biso ndenge bozoko dwa lobiko e ndenge bozoko yoko zongisela biso oyo tozoko benga matondo ou bien ba témoignage oyo bozoko kosala na ndenge bo bandaki ba traitement epa na biso e na ndenge bokomeli ni yango biso aussi bozoko monake tozoko kangama epa na bino na BBFM na ba fréquence na biso ya 106.00 po ya koya kobelela kabino mikolo nyonso po bo kanga mana bandako te bo bomba ba malade na bandako te mais bo koma epa biso tozali na uti kopesa bino ba adresse ngonga oyo koyaka aussi na sima ta ko zongela kopesa bino ba adresse na ndenge biso tosalelaka e ndenge aussi nazo koloba awa biso association Stop Maladie tozali banganga kisite mais tozali ba tradi moderne toza ba tradi praticien te mais tozali tradi moderne po parce que tozo kosunga bandeko o bazo kobela na bakisi oyo ya bokoko ezali nananu kaka banzete ba poso ya banzete ezali ba makasa ya banzete oyo toyebeli ndenge nini ya ko traiter moto ndenge nini ba malade oyo ezali na nzoto ya moto e kisi nini oyo akozwa pota na ntango akala bakoko na biso bazoko kende ba hôpital te mais makasa ezala banzete baposo banzete ezala baracine ni oyo kaka bango baza kosalela ni oyo kaka aussi baza kobikila nango na oyo etali basanté na bango mais biso aussi ni yango yo kaka tozo kosalela oyo tozo kobenga bamindele babibende ya bamindele po parce que tozo kosalela na bascanner tozo kosalela na oyo tozo kobenga babalance mpona koyeba poids ya moto tozo kosalela na oyo tozo kobenga tensiomètre mpona koyeba oyo etali tension ya moto soki ezali ya komata soki ezali ya kokita wana ni babiloko tozo kobenga biloko ya bamindele tozo kosalela po parce que tokoloba teke tosalela kaka bokoko e totika bamindele ou bien tosalela kaka mondele totika bokoko mais biso tosangisi biloko nyonso wana esika moko. Est-ce que kosangisa wana yango nde ezosalama bien parce que kozwa bokoko eza na ndenge nango basalela yango et puis kimondele peza na ndenge nango pe na bakisi nango ya mondele mais ndenge nini bino bosangisa yango ezosala ndeni? Non bokoko wana bokindele wana tozo kosalela elingo loba nini awa na yuti koyebisa yo poids ya moto efo koyeba okomona ke yo mwana chasseur ndenge oza wana oza na bambula tuku mine ou bien tuku motoba mais ozo komona ke poids na yo eza ko répondre te par rapport na mbamvula oyo ezali na yo et bakoko tala yo si tension ozo komona ke tension na yo ezali ya komata ye trop ou ezali ya kokita mais ni esika wana oyo bato bazo koloba ke bakisi ya bokoko ezalaka na badose te ni yango biso tozo ko utiliser babibende ya bamindele koyeba poids ya moto koyeba tension ya moto e ni esika wana tozo koya ko doser oyo etali kisi ya kopesa epai ya bato o bazo kokoma epai na biso. Voilà, bato bazokoma epa na biso bobenga ba numéro o Papa Francis azopesa bino bobenga na suka émission. Papa Francis rappelez ba numéro. Merci beaucoup mon chasseur o bazokobenga biso na ngonga oyo botike na biso moi tempo parce que toza na kati ya studio na biso na oyo bozokolanda biso ba contact na biso ezali 05 672 67 bon excusez-moi 63 27 nakozongela 05 672 63 27 MTN na biso tozali na 06 673 24 09. Merci na kopesa ka ba numéro mais malade ba malade nini bazoya ka mingi na association Stop Maladie ezab
En tout cas, malade ezali na bokesenité pour parce que moto nyonso to belela ka ndenge mokote ou bien oyo bazako comme pas na biso bazako huta ndako mokote. Donc to linko loba moto na moto oyo azako koma azako yakana malade na ye. Malade oyo tozoko détecter bangoni oyo tozoko sala ke ndenge bo uti kolanda ba papa wana ba mususu bato ba hémorroïde, ba mususu bato ba tension, ba mususu bato ya ba faiblesse sexuelle. Donc ba malade belé donc nakoloba kaka ke biso association Stop Maladie oyo tozoko kokate e boko yoka ngo teke moto aye wana ke to soigner ke ye azako bela sida toko loba na bino teke moto ayaki wana azako bela covid toko loba teke moto ayaki wana azako bela corona nini oyo ebola oyo ba malade misato wana biso non tozukisi nango te mais oyo etikali bokoma epai biso tozali ezala awa na Pointe Noire ezala na Brazzaville ezala na Dolizi ezala na Muyonzi bokende RDC bokoma esika ba centre na biso ezali tokozwa solution oyo etali ba malade na bino. Torozwa solution etali malade na bino tozonga de l'autre côté tolanda sous ce témoignage et puis bon to continue toujours émission na biso. Kombo na fanda kawapia na Pointe Noire. Kombo nanga Wilfried na fanda na Pointe Noire na quartier Muyonzi. Tomonyo na association Stop Maladie nini obandaki kobela po yaka na association Stop Maladie. Bon ngai tension ya kotungisa ngai estomac bana mongongo mobile tension estomac hémorroïde faiblesse sexuelle na éjaculation précoce. Sikoyo boye ndenge omeli bakisi obandi kosentir ndenge nini? Bon depuis na bandi komela bakisi vraiment nazo sentir vraiment par rapport na avant nazo sentir moi amélioration. Sikoyo zoyebisa bandeko mosusu bayo bafandi mwa musika meme bao baza na Pointe Noire bazolobake Alexis Motomoto azosala eloko te aza frappere donc bakisi nezosalaka te azolia bato mbongo ya pamba koyebisa bango nini? Nayebisa bango bala na makambo bato balobaka te baya kovivre bango moko bakisi ezosala. Chelo c'est bon amoni pe ozana mama wa bozo azo continuer pe komela ba traitement non? Mama pe azo continuer komela ba traitement. Donc yo quand même ozui changement déjà na kisi ya Motomoto. Nazui moi changement na kisi ya Motomoto. Donc population nyonso ya Dolezi ozoyebisa bango nini en général na bo baza na Dolezi na Muyonzi na Brazzaville na awa na Pointe Noire olobela bango nini? Na lobi na bango bakende komona docteur Motomoto. Donc bakota na ba centre tout docteur azali. Bakota na ba centre tout wana ezali na kati ya Pointe Noire na Dolizi na Muyonzi partout bakende bakoza solution. Merci beaucoup yaya. Voilà, Bolandi wana témoignage toujours et témoignage de continuer de konabi sona uchi ko loba que ba otu bazana ba centre mieux surtout ezala na Muyonzi, ezala na Dolizi, ezala na Brazzaville, na Pointe Noire, déjà 4 centres déjà. Mais comment fait le docteur? Le docteur se déplace comment? Et actuellement il est où le docteur? Merci beaucoup, mon chasseur. Okoko tunanga minotunate ce qui docteur Azali Wapi. Docteur Ye Azali fondateur ya association Stop Maladie. Nandenge Azali fondateur elingo lobateke babisika nyonso wana ba centre Azali que Ye a se multiplier fois je sais pas ba nombre ya ba centre oyo tozanango. Ndenge ka kozo tunanga mutuna na kotuna yo mon chasseur. Est-ce que ngalo ko la papa Francis nazana Bibi FM awa? Est-ce que Oyo bazako sala ba émission na Dolizi ou na Pointe na Brazzaville ou bien na RDC? Est-ce que il faut na koma wana na kanisi association Stop Maladie ezali et association moko ezali et monene tozali ebele tozali na o tozoko benga ba médecin tozali na ba o tozoko benga ba secrétaire tozoko benga tozali na o tozoko benga ba administrateur tozali na ba o tozoko benga ba disons oh bazoko s'occuper na média. Donc voilà ndenge tozoko salela donc ya ko pesa yo mo mituna docteur Alexis Magola azali awate azali na déplacement na kanisi poso oyo uti koleka na yebisa kibinoke docteur Alexis awuti kozala na Muyonzi aleki Dolizi aye awa na Pointe Noire ake Brazzaville ake RDC donc azako sala la ronde ya ba centre nyonso poto yeba
bilan kosala bilan ya année oyo touti kosilisa oyo tozo kosilisa na oyo tokobandela soki ndenge nini tokobakisa lisusu centre surtout awa na mboka na biso ya Congo Brazzaville parce que docteur aza ko viser tokoma tina oyo tokende soki weso donc voilà babisika nyonso wana mais pour l'heure na koyebisa bino nyonso wana te mais en général nazo kolobake docteur ba médecin tozali mingi et administration eza ko fonctionner ndenge ba administration nyonso et fonctionner. Donc docteur Sora Fongoli par exemple na Dolizi a rotika moto na Dolizi, un docteur qui l'a formé moto na rotika la na Dolizi, Sora Fongoli la Pointe-Noire a rotika moto Fongoli la Pointe-Noire et toujours ba même principe oye déjà à distance il peut gérer. C'est comme ça. Exact. Donc ba banga na bangote ce qui a tiki bango traitement so ba yego tala et za docteur mosusu yepé ko continuer na suite na même traitement. Ndenge elekela kapo parce que tolobaka awa lelo ce qui oye na Pointe-Noire ozo doit traitement awa et pas na biso na Pointe-Noire et olingo déplacer okende Dolizi ou okende Muyondi ou okende Brazzaville traitement na yo wana nyonso et ko continuer pour parce que et pas oyo ko komela ou bien na Dolizi okena centre na biso na ba oyo kendo kuta kuna otozo ko benga médecin oyo za kuna ako continuer ko pesa yo traitement ndenge obandela ki kozwango awa na Pointe-Noire donc suivi ezali donc ba contact nyonso ezali ba contact nyonso ezali donc au soko badi traitement ozana moi mobembo to moi mission etindio au kene na Brazzaville le même traitement la kisika mukanda ndenge zo tambola au sali suite sur ya traitement wana alors ba malade ocho lo ba maramba sida biso beto ya kele kunave o lobi susu maramba virus bete ke kunave donc malade nyonso eko exister sauf ya ba virus top maladie eko stopper yango na moni mona chasseur olingo dzwanga na piège parce que piège na yo nazo monango ba virus tozo ko soigner mais oyo aussi ezali malade oyo mutu okeno son simba bakisi na yo parce que tango yo lobaka awa que est-ce que motako ya ke pana biso to sali moi kisi ya ko beta ballon akomo tia ba bunette ba messi biloko wana ce qui okeko simba kisi na yo po obeta ka ballon makasi et obeli malade mutu orongoli ba bilamba na nzela okomola ta ba botine na nzela osola la comtesse na ba goudron wana ekomi liboma biso wana tokokaka ngote. Voilà la ligne la comme la kuna et heureusement qu'on se rattrape déjà. Voilà donc na stop maladie ba malade ndi bango balobaka tozwa le système. Kombo nanga mama Balu Thérèse. Ofanda ka wapi na Pointe-Noire? Na ofanda kana quartier Mpaka. Mais tomonyo na association stop maladie nini obandaki kobela po ya ka awa. Mama même so na tangi maladie te mais nzoto nanga oyo même ba boti nanga ba yebi. Que lubumu nanga oyo ezalaki pasi na wuti nango mosika mama na sali ba traitement nini so na memi ba radio awo boko sutoka mais depuis na yi na stop maladie oyo 1 mois presque oyo 2e mois na ke même na zamba na sali ndenge mwasi asalaka yango oyo nazongi ko témoigner nazongi pona ya ko yebisa ba doc ke traitement ezo simba donc bino bato bozo banga na bino bozo lobake ba maladie ekosila te nini maladie ata ewumeli kisi ya mboka eza kisi ya mboka po ba kisi ya biso awa na top maladie eza ba kisi ya original c'est pas ya ba mélange oyo ewuti wapi ba mélanger ba kisi ya nini ba kisi ya soki ba drogue ba nini na kati te mais ba kisi ya mboka oyo ba koko batikaki ngayo yo soki bayaya nanga bamoninga bakosutuka bakoloba bakondima boyaka zwa traitement basengaka mbongo ndenge mokolo wana teke pesa temps soki bapesi yo facture malembe kisi na yo mbongo na yo ekosila maladi pe ekosila esili pe ozongi bakisi yo traitement boyaka bobomba maladi na bandako te po maladi ebebisaka. Mais basusu bazoloba ke Alexis Motomoto azokosa kisi na ezosala eloko te ezobikisa te azoliaka bato mbongo na bango pamba soki bakimi basilisi mbongo te basilisi traitement te maladi pe ekosila te mais soki olandi traitement na yo nakosambela na yo nakondima na yo kisi ezosala ngai oyo mama Thérèse bozomona oyo libumo oyo ewuti na nga mosika libumo oyo
mais sikoyo nazo témoigner eza mbongo bafuti nga te mais pona santé nanga nazomona ke ezo simba yango wana na ndimi na témoigner boyaka ba sœur nanga ba frère nanga boyaka na bino. C'est bon maman bayoki ndenge olobi oyo pe azana ndako soki azana souffrance wana na kanisi pe akoyaka même soki aza ya kolala ayaka alamboka ayaka. C'est bon olobi nini pona oyo Alexis Motomoto asali pona bandeko ya Ponte Noire d'Olezi Muyonzi na Brazzaville. Nazo pesa merci na docteur Motomoto po soki na moni na nzoto nanga moko do na yebike na ba mosusu pe asali ndenge wana bayaka baloba na ba sœur mosusu ba frère mosusu pe bayaka na tozo pesa docteur merci mingi na oyo bozo sala pona biso. Merci bonne année bonne fête et santé za la malamu ole yango pe malamu. Merci docteur. Voilà, donc bonne année, santé ezala kitoko na biso banso tozolanda toujours sous témoignage bon papa betne tange boubier awa pesa betete nkumbange na quartier ngeke muno mianku village Gérard Nevandaka na Lusala quartier quartier brigade 4 brigade numéro 4 il y a marché maintenant donc mukuizaka kwaku samuna kuiza sali sanzutu kuitali sanzutu mukuizaka bametala na scanner bametala munu rhumatisme bametala munu typhoïde bametala munu tension en plus bametala munu infection urinaire nyonso ina batalaka na scanner mais après leva mepesa mundu manganga mekwena inzo me dia mumenwa manganga mume en tout cas vraiment na 7 jours na musalaka 7 jours musalaka l'herbe en tout cas na non pour la première fois bon comme manganga wali me kote peut-être bien venu nzutu bon fallait va pesa mundia manganga après bame scarifier munu leve te futukaka bam scarifier munu sam na rhumatisme maintenant leve te futukaka na inzo bon c'est vrai mu wandi ya kubwa mais après leve te futukaka na révision na puisse tarisi diaga nzutu na docteur maison ti mais nikuna mpuiza bête vandaka déjà je me sentais déjà bien donc en tout cas sauf maladie tout le bas à côté bagay salaire ba vrai bien donc maintenant maladie non maladie ina muali tale pasi ba rhumatisme ba typhoïde ba rhumatisme moi sentir la tadi akimbe donc ina muna uzala wa mpangi ba ina kina maladie ba tale kwa le bon à Bao, en tout cas, ils seront reçus et l'herbe qui peut savoir la doléance à Bao, après la manie, ils doivent sentir à Bao. De toute façon, ils n'ont pas besoin de courage. Avant de vendre le courage, donc, vraiment, Nsaï. Maintenant, il y a une association Stop Maladie. Parce que quand ils ont ça,
l'association Stop Maladie chez Dr Alexis bakipesa moi kima samu ke témoigner mambo ya kima bakipesaka pour que beto zondi la du bien ya association Stop Maladie ata c'est na côté na Luvungu côté na Luvungu. Merci tomoni pe ozana mama awa mama pe olobi nini par rapport à kisi papa Ameli po ndo oyakaki na ye omonaki pe état de santé na ndenge ezalaki na ndenge ekomi sikoyo olobi ndenge nini na muno vraiment muke na kutondaka clinique ya Stop Maladie ya docteur papa Alexis vraiment na façon mukuizana bakala munawa yaba na kusimba vraiment yaba ni pesi meme muno boma aiki kwa muno bakala misala Yimbet me kuiza wa ba me pese un traitement. Mbala teti na premier contrôle na ba me pese bete traitement il y a 5 jours. Bete ma 5 jours bete me vutu diaka ba me pese bete traitement il y a 7 jours. Mais vraiment na traitement il y a 7 jours. Ni yina il y a 7 il y a deuxième contrôle na ni yin maintenant bakala mu metelama. Vraiment côté mu kela wa yake na pesa mu no vrai kilingi na foso etayin bakala mu vanda. Si baka zonda cho awa baka pesa mbongo na kuzi témoigner yine vraiment luvunu vraiment mu metona yina bakala mu kuzwa santé mais toujours bete continuer na kuza baka dia traitement c'est bon maman. Toujours betke continuer na kuza baka kadia ka traitement ina me kuvanda ba témoignage me kuvanda beto na kokile bobie papa Francis mambo nyoso roke na maboko yenge après avoir kulanda ba témoignage nyoso tout yikingeke zonzila na bantu nyoso tout na kulanda beto ba ina na ku préparer ba anniversaire ba ina na ku préparer ba mambo mingi ngeke kuzona ba week. Merci beaucoup moi na chasseur ikimuke na zabisa kanabaou tangu nyonso muke na kuizaka awa na kuiza bokila beno ke beno kuiza côté ba centre ya association Stop Maladie ya ikele samu na ina metadi la babimbevo ke na beno na kati ya banzutu na babimbevo ke na kati ya mamakanda ya betu ni ina muke na kubokilaka donc mbila ni ina muke na bokilaka beno kuiza beno tala wonga ve faso mama ina ena papa ina ba mezonza mambu ya talu ya kutala beno tadila ya aussi tima passive parce que muke zonza ka ya awa betu me vanda mingi awa ou bien mingi meluta awa na Pointe Noire ou bien na babwa la beto me kuiza awa na luvunu ya kukuiza zonza ke bau ba vanda ka babatu linda salise babatu na babimbevu mais babatu nyonsina bamebumbama c'est pour ça ben na talaka bake na kodalo silaka beto bamatadi ya kuzonza ke bake na kuvunaka babatu bake na kupesaka bambongo ya ba témoignage ya kusala ba mabu nyonso memuke zonza yao mais de fois awa Bibi FM kele moisi 24 heures sur 24 donc bayina ke na kusalaka tembe ou bien bayina ke na kuzonzaka ke wi yake mambo ya luvunu betu ke pesaka mbongo beno kuiza vingila munu awana Bibi FM beno kuiza contredire munu kele awa tous les jours il y a ba mardi de 18h de 19h pile à 19h45 ba jour à vendredi muke vandaka awa na 18h30 et muke manisaka émission munu na 19h pile donc benu kuiza simba beto sibetu ke batu ya luvunu mais si betu ke batu ya luvunu ve benu bika babatu kuiza bana tina betu bapimbevo yina kena kukwamisaka parce que betu mezonza betu kena manima ya ba programme ya ba fumu ya ba ICI zole ya Congo ya RDC ya Congo ya betu ya Brazzaville ba mezonza ke betu telema samu na kuzangula kimvwama ya ba ici ya betu. Voilà, écoutez la massam na kuzangula bimvwama ya ba ici na betu ya ikele association Stop Maladie ya docteur Moto Alexis Magola monsieur l'ambassadeur et yandike na kusala déjà motinu ngime quiza parce qu'il faut qu'on se rappelle que yawa yake salama ka faso sigime quiza na Stop Maladie. Oui, sigime quiza na association Stop Maladie disons centre beto partout où il y a ikele il y a TTT bake yamange na secrétaire abeto
kima ya tete ngeke futa 2000 francs ya fiche ba jour ya ordinaire de lundi na vendredi samedi na dimanche ke vendaka ba weekend peut-être que futsaka 1000 francs ngeme mandisa yina ba ke pesa nge ticket par rapport na ngunga yina ngeme kuizila et ba ke fidisa nge ndambu ya yina peut-être que na kubokilaka ba me desambeto ou bien encore plus précisément ben ke zonzaka ba docteur yina aussi tangu docteur ke yambange tete yande salange ba biminyosi na ben na kuwaka scanner ya tete yanke matsinge na balance tangu ke luta na balance na kuzaba yina metadi la poids yange et après yanke talange tension na kuzaba aussi yina que les tensions yange si yake ya ku monter ou bien yake ya ku descendre et après baké lutisange na scanner yina ni na mutke détecter beto ou bien ni yandi mutke vanda ka kima ya suka na kuzabisa beto wap kima ke na kukwamisaka na nzutu ya yina mekwiza kutala beto et tango betke zaba babimbevo yina ke na kati ya nzutu ange betke sosa kupesa nge manganga mais na kupesa nge manganga il faudrait betke zabisa nge bimbevo beto mekuzwa na nzutu ange ngeke futa temps ya mbongo yina benke wisana na médecin yake prix aussi betke discuter kina yaou yake levé que o ba me pesa prix ba me kanga makwandi na prix na si ba me zonza nange futa 10 000 francs ngele nzonza papa maman mulen kuzwa 8 000 francs mais 8 000 francs yina mulen kuzwa muke avancer tete mwandambu yine ke bikana muke kuza futaka ndambu association stop maladie sike zonzaka mutu ke salaka mbongo me mbongo ve mutu ke salaka mutu si babatu ke ya kubeloka bimbevo ke leve na nzutu ou bien bimbevo si ya memanisa na nzutu ange ke vanda na ngolo ya kusala e ya kuzwa mbongo ya kufuta ou ya kusalisa nzutu yange. Voilà, pour Beto Goulanda déjà, Beto Mekuma pratiquement à 19h50, Beto Kusukisa, émission ya Beto ya Boubou, Papa Francis, mot de Yangé de la fin, ça mon aboubé. Mot de la fin ni ya kuzonza na beno kwandi beno nyuso mume vutula beno matondo na yina beno melanda beto mume pese beno mbote ba yina me bande déjà ba traitement côté ya beto muke na souhaiter na beno déjà bonne fête parce que mezaba avant le 24 décembre yayi beno nyonso il faudrait beno beloka beno ku lwata babilele yina bumama na katia ba yinzo beno ku basisa ba madjayina beno beombaka na ba frigo na ba congélateur a beno be samu beto sepela et yina ba ke zonda na lingala elongo na ba dikanda nyonso et mumepesa Docteur Rabeto Alexis Magola Mustafa Moto ndambu ine yandikele parce que na moment peut que na zonzaka yandike na Lubumbashi mumezimbana ba me docteur nyonso veke na beto awa mama Aline yandi mutike na kutwarisa ba bisalo awa na Pointe-Noire tata Clément yandi na kena Dolizi tata ya kaka yina ba unyosi na mumepesa beno bonne fête. Merci beaucoup, bonne fête na Benonio surtout mais kena kulanda beto na Bibi FM. Déjà demain na bitu mamuli mo betike kuvanda de 18h05 à 20h30. Merci na Benonio surtout kena kulanda beto déjà et demain matin déjà betike kuvanda na suka matinal betike vana ensemble la Beno et betike vana Beno na suka et puis na kokila aussi. Merci Papa Francis na ina ngeme kuizo kupesa beto diaka basango ya ina metela ba ina kena kubela et puis kuzo santé na stop maladie.